Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino nini? Lelo tobombeli bino basango mpona koyebisa bino tokotalisa bino bato oyo balingaki bameka magie mpona kolinga kosala Joseph Kabila le reis mabe oyo basala bakendeki komeka magie le 27 ya mois passé pe bakangi bango bazali ya kofietama. Bandeko na minute oyo bato wana nyonso tu tozali koyebisa bino milelo na milelo. Bandeko batangi bakombo ya bato nyonso tu oyo baplanifiaki baje wana oyo bango basalaki oyo biso tobengaka yango baje moko enfantine. Bandeko magie na bango balingaki bameka bayebaki teke armée congolaise ezali armée oyo ezali na baformation ya ndenge na ndenge oyo babingambe mibali bazwa. Me bamosusu bazali kokanisa ete kokota kaka na kati ya Congo na RDC mpona koloba ete nakei kolongola président Kabila ezali likambo ya liseki. Bandeko botala bato yango na babilili na minito ndenge tozali koloba bazali na kati na milelo. Bamosusu balobi ndenge nini bazwaki ba recommandation a partir ya distance na bato ya Ngwanda na poto bakosi bango bapromettre bango bandako bapromettre bango bamapangu ke bakozala bien. Lelo oyo bazali koregrete bazali na kati na kolela yango na yo ndeko ye moto ozali kosala kigrodo na poto mpona koloba ete nakokende mpona meka magie na Congo po ete soi-disant Ngwanda atindi ngai. Bandeko tango toyebisaka bino bondimaka te bomoni tango Ngwanda atindaka bato wana nde bozali baami ya Ngwanda. Me tango ezalaka te bafieti bato Ngwanda amungi nde bamakambo yango tozali komona. Bandeko bomonaka mosika tala sikoyo babingame mibali oyo bakangi lelo bamisusu bakomi kolela pe kosenga bapardon. Me ata baleli ata basengi bapardon eske bango bazalaki bana mike? Tango tolobaka yango tango nyonso tu ete ndeko ke basala ke bapo ete soki lelo ekweli yo nde wana okobanda koregrete bayebaka yango te. Général Mounene asalaki bamangungu awa agangi alobi ete ye nde général ya formation depuis bafieta ye wapi Ngwanda wapi
wapi atala kutiakudia oyo babandaki koganga koloba ete o boyeboye bandeko yangana tozali koyebisa bino lokuta efutaka te bakomeli bino na bainternet bolanda bamakambo wana te banini me toyebisaki bino ke biso tozali radio Zoomel 1000 soki tofungoli monoko topesi sango ndeko seke toverifie mpenza information wana tozwi solution nango tina suka nde okomona biso tofungoli mongongo tolobi lelo général monene ye wana ekomi ono abelaka boyeboye bakomi kokoma bamikanda mpo na nini kosengela eke amnistie babimisa ye mpo ete état de santé na ye ezali bien te me ntango ye abandaki kofungola monoko mpo na koloba ete azali kose prépare mpo ete ye atake ayebaki teke état de santé na ye ezalaki bien te lelo nde sikoyo abandi kolela mpo na koloba ete état de santé bandeko politiki ya Congo oyo bandeko soki bozalaki na radio lokola radio Zoomel 1000 te babiloko nyonso tozali koyebisa bino ata bato ya radio mosusu bazwi yango bakoloba yango te bakomela yango mpe bakobomba me na minute oyo bandeko moto akosa bino te ezala bangwanda ezala kote nyonso to baza ya kodinda opposition eza ya kodinda me mingi bazali koyeba te ke Joseph Kabila aza na force ya kosangana te po ete Congo mobimba po ete koyeba peuple bazali nsima na ye bandeko ba bolingo lelo tala ndenge bato oyo bakomi kolela sikoyo balingi nini Joseph Kabila yokela bango mawa po ete bango bakendeki na intention ya koboma ye ebongo soki babomaki ye wana bango balingaki baloba nini ndenge toyebi kaka ndenge ezalaka balingaki bachante victoire mpe bamela bapremise bamela bachampagne me place na bino ezali na yango kaka na boloko batia bango kuna bajuge bakosambisa bango mpe bazali bato moko soki bakateli bango etumbu buluo angenga ou bien ekafela yango na tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo bana ya Congo bino bato bozali kuna na Congo boyebaka yango makambo nyonso tu oyo bazali kotindela bino ezala na ba SMS mpo na koloba nini o boyeboye obo na mboka na biso bandeko nyonso tu ezali kaka lokuta soki lelo bazwi bino kuna na Congo baye na bino na poto ya bino nyonso botala ndenge bato lelo bazali koloba tozali kobunda mpo na mboka bakrizo esi emeti bango bandeko ezali bazali kobunda mpo na mboka te lobi soki bazwi Congo bakokende lisusu kosasa ndenge basasaki na ntango ya deuxième république ezali nango kaka bato oyo banyokolaka biso na ntango ya deuxième république bango nde moto balingi lisusu kosankapare na barichesse ya mboka na biso mpo ete basala na yango pagaye bandeko bana ya Congo Kinshasa RDC tozali kotuna bino lelo bato wana bakomi badonneur de leçon mpo na koloba ete mboka na biso ezali riche mpo na nini bozali kokufa nzala me bandeko c'est simple botunaka mpe bato yango bino ntango bozalaki na pouvoir pendant 32 ans bino kutu ki rebellion ezalaki te boza kogere barichesse wana nyonso ebongo ndenge nini botikaka biso bapeuple bobomaka biso nzala mpe bonyokoli biso bopesi meme biso bapeuple bakongo babete bino bokanisi bana ya Kinshasa bayebi baventure nyonso bosala te lelo ngwanda azali koya mpo na kolakisa ete ye nde mosantu ndenge ezali wana ye ayebaka yango ete lokola mekaki magie epai ya radio Zoomel 1000 sikoyo mpenza tokotia ye contre mire ya makwanza mpe ya komona ete radio Zoomel 1000 oyo alingaka sakana nango ezali radio oyo basakanaka na yango pamba te papa Roger napesi yo maloba